omoni ko teka bokage na munoko lokwa boyaki ne famille. C'est ça. Comment on a mabele ka mingi to ko banga nyoso na vie. So banga bang o rater tout. Vie sans la risque. Bakasi. On peut se conseil. Ngapenda farate go zala na sisi badia wa pa ça na kaso. Tamo vidende ni solanya longola. Pena za na teta pilipili te yo. Amona mingi. Amona mbwa. Yo so tambolo nyatanya o palo na makasa mesiri tena lipa po ba lipa pe ati. Mai pesa ati. O tambo na nyaba to yebi te cho message na sele community ya yo. Nye kutu eloko mabe. Bandinzi ba yaka pourquoi bandinzi ba bundiela ka nye eloko biso to mona ngo kele. Soki nye bim sa bagarre ba ngo bandinzi. Comment on va te bandinzi su ba likolo ba waya waya. Ba pomba ba na terre o ya tondi na nuta ko se déplacer mais nya na bango te ba kuti na nzela. Fait Mwana ndeke alula zala soki mapapo ezangi asirikela ka mama pa pumbwe. Mukolo ko bota mapapo ko sepana mama ba vanda nda kuti ba pumbwa po pumbwe comme elengi. Oyeba. Soloko na yina muto amona apesa ka bato bana mabe faute. Nandeni. Eza erreur mais ça faute te. Na yo nanga to uta na erreur. Soki za ka faute tika la libela erreur ba corrigeaka. Tika boy. Na zo pesa ba piste clé. Erreur ba corrigeaka. Alors faute netika la libela. Oyo kate sulara makasi a changer. Erreur. Moyibi akala atika. Erreur. Ndumba munene a changer. Erreur. Faute ndone bembe atata oleli mwasa kwa ezate. Lelo comment ça va mwana mwasa misatu olingami te. Je fita za kama na ndumba badingake légalement te. Je fite ndumba illégal mais mokonzi munene. Yo babalo na alliance osalini nini? C'est ça. Boniko baterabi. On a dit que le baraté bon exagéré. Soro lingo kota ane ya sika. Pourquoi l'école soro zoyo lingo kote? Babarato kanga bouton. OK. Avocat to teme no kangi bouton. École senga rabo boye. Pour soro le kato ça le chef qui me directeur cha okata la tinenge école se sengi. OK. Janvier avant kota fotika mikumba 2022. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo no otala bakento muto koso te ba biso ta pembe avant batalo na leloba no ta biso na misa donc zéro kento oyo mona ke batache moko esali ngai mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basala na kati ya mafuta soso pas comme mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te toka bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona kokosola bino oyo ezona mpona bakento soki nazobeta sete botala arnama bomoni eza bakento eza te banoir eza te misatu nanga ya kosola likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam.
c'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Papa, Oredezo Yango, est-ce que Biloko Yango c'est Yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yopo zao. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zao makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki monike na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe nale, frappe. Et Salema na liloba. Bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto ya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi ibanga la talo boki na ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na sena moye yango na lobi osala nyonso pona nga Yesu motema na nga afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na nga etanke naza na se na mokili oyo Yesu. Kapache Télévision, merci Nabino, bienvenue Nabino, tolinga Nabino mingi, boza wa biso. Comme la fin de l'année, en tout cas, biso tozaka na kati ya sepela. Po toaka sika ngana pasta toaka na kati ya sepela. Pasta lobi ocheli ma Denise Libana mama Olive biso tokenda na oka boloko ba grande dame. Na mama biso a Braza. Cheli bango libaya en tout cas, merci la ba zolanda biso, merci la ba soutenir biso vraiment. Si tozongi pasta bi moi choko ngo ya Ritz Beauté et leki moi te mais ezala nano.
par rapport à Wale, teinture ça non pas standing. Kitoko makasi kapasha. Na comme moi flou hein. Ah te na moni tiro penda tapis riche. Oh tapis riche. Challenger. Ya tembe. Ya osangana te. Oui bi vraiment na sepe makasi na moni penda au premier dame. Tika boy. Kwa likolo. Tika boy. Oui le likolo makasi. Aigle la base. Na sepe. Mumela makasi. Donc il vraiment malamu et mon nana. Bonne santé. Te kitoko makasi vraiment. 3 jours 4 jours tout le monde a une terre. Te kitoko en tout cas l'équipe bien nanding tout ça il pas ba orphelin. Ouais. Na maman Warzeline. Maman Warzeline okoto. Batika yo. Vraiment. L'ensemble donc yo yebi. Vraiment. Vraiment Kalaté a yebi soki na 2 jours 3 jours bankambo ici et si Capache pasta 2022 Kalaté port. Pourquoi? Mutokolanga Kando Zoloba. Prolongation. Bilan calcul. Oya bimi pia katala calcul makamba salité. Tikabo. Pia ke fena makanisi. Ah. Pia ke bungsa raisonnement. Nandeni. Pia ke mema mutokola balignaro ezangi moteur ezo kende sende. Mutayi bango ba voyage. OK. O mutazana boîte mekaye kimi. Soko za pia ka raisonnement comme kabongo. Oza sur sport te pour vika boîte memangana ko. Nakoma. Si. Oya zanga na mwa mbongo ndeto to koma na suka sozo meta calcul na soki mbongo na sai nango nini. C'est ça. Sozo comprendre. Na Hollande. Pierre sikoyo na 2020 ndenge zosila il faut banda kokoma na 2 jours à suka aluka a libérer motema. Ah. Nandeni. Et quand on a banyongo souci te pe ko bebse le janvier ma voanga. Dans le passé tout ça. Merci. Soko lingo kota année ya sika. Pourquoi l'école soko zo yo lingo kote ba barito kanga babu ba bouton. OK. Avocat to teme no kangi bouton. École senga rabo boye. Pour soko le kato ça le chef qui me directeur a chao kata la tinenge école se esengi. OK. Janvier avant kota fotika mikumba 2022. Oh bata ba unyonga ba mi fouté là. Yo kanga bien capable. Pasteur a raison. Na pesa yo technologie ya makambo ebenda ka esengo sa ozwa. Ezandeni. Yango na loba. OK. 2022 aussi là. Souci, bomba. Oh côté kana motema lokola kanda libéré. Ah. Oh donc kocha ekate mais ko kipete. Kokota na banyongo souci na motema tina le premier titi se présenter et ko botelo nga ya janvier tie kende tisuka. OK. Libéré yango nyonso zo yango soke le kebele tiango na stock bomba. Amen. Avant le 31 toko mabutu motema po. Pourquoi l'église va compter on compte ko kende veiller bato ba likambuté. Pourquoi? Ba kende ka veiller pour na ko libérer tous les likambo ezaki ya ane wana. Na tango zo kota. Tango zo la mukoka ngonge beti botala pourquoi mettre maboko. Autant ko prier mingi ba souci eke tango zo comme sengo tolala ki na veiller ezana kende ko sukola motema. Ah. Boye ba kangote. OK. Oya ke veiller te sukola motema nanda ku. E bona nganda ba biso balala na nganda. O ba kena na nganda oui. So akanya nganda souci yango est-ce que alongola ki c'est ça. Musu to likola kanda ba futima nyongo ngate na mbongo na ya kolango na ba tanga ki azomela bomoni azomela mais kanda likamba muto na koti na 2023. Ndio bono mona ka à partir de toko ma janvier na suka o ikumbe eli. Kandolo. Akufi. A c'est l'accident. Baswani. Ba rupe na décembre ba juillet na janvier. Amema ki ba compte makambo na tina janvier. Et tala likamba 2022 landé tina 2023 ye penda ko changer te asundola ki angote. Si. Ngabo e bilan. Et ana makambo suna saki na 2022 kapashi landanga. Na la da pasta. Muto na kende ko tala e mingi me arambusenga ne lokote. OK. Na éviter 2022 na so éviter agenda motema kolongola a perdre ngata pour rien wa kapasi na jebisa yo na répertoire à téléphone comment mukolo comment na maturité o bongo bongate leso ya vie ezandengo moni et ana batumso kutoye bango ozo senti que azo perdre ngata pour rien tina nini penda ke nokuta naye asolisa kanga mingi mina so kapela ko mo résultat te azo fuite ngarien à côté na boyo te totika na masola chombo mais na misu bokomona nga te olingi ko tala nga mais pona ko talo moi eza susute pasteur zala non yo pena prophète mwana ndeke alula zala soki mapapo ezangi asirikela mama pa pumbwe mukolo kobata mapapa ko sepana mama ba vanda ndako te ba pumboka poko pumbwe comme elengi oyeba soloko
Okoyanga na oyate. Comment ma papa yo boy ko pumbwe? C'est ça. Yango. Pumbwe tika bango. 2022. 2023. On a personne ma piste clé. Changer méthode, même équipe à balle. C'est pas coquine à GOT. Jouer dans le terrain, quoi, quand tu as na 7, on t'a gagné sur le match. Il y a moi partir à terrain, à 5 moninga qui na 11, il y a na 7. Tout gars souci qui peut gagner. Comment quand tu as dit que tu boyer na terrain, ballon le match, mais sur le résultat bi et bima. De tu es mouki. Et on va tu me sur boyer bango te mais éviter bango en attendant. Oh l'air ko mabe. Na kanga mina bino mingi bozo perdre nga temps. Na personne na raisonner ma comme pose. Au rosa yom ko raisonner positif que les kabato bazo foutre na rien et tu de revendre bango ko yoka ko corriger bango ko lobaka perdre taper mécanicien évolution zo tikala. Yeswe yango wana pena pasta. Au kanga mina ba inutile obimi inutile. C'est ça. Ko ina inutilité China pose. Tala angaye. Ya solo. Oko ça n'a rien. Mais au commun en valeur moko na famille à partir de bunga ka ko tala bango. Makasi. Poto koti 2023. Abonga na été à sala ka te mais aka suko tela bisoté. Ndenge baza ko yambe na 2022. Ana busol te. Na ndenge au commun na 2023 so que ça dit ka ma 4 mois 5 matango mo kutana. Oko de marquer buzo ba ko yamba ka kala pose ko tala ka bango di ko la fufu et sili. Ba pèse au respect. Boniko oyo kala. OK na zananga. Tant ba le a changé à koli sikoyo. Tu on a que tala bango se ko kola ka te. Omi lobite bango moko ba lobelo ki akoli mbala komi maile to moni turo eko simba. Parce que dans le vélo mo pe awa yo za na sagesse mingi. Pona ni balo bakake makambo oyo to sala ka boy na vie na biso yango ela na biso ti na nkunda. On le dit bien. Nyon c'est la ndakati na kundate. Po biso soto sana mukilia mutumala mwazate wana chana moto. O mato kita mo santo atikala wate. Soki mo santo tanga mi mawanza menenga loba. Biso tu ba bricoleur. Ce que zo simba mawana e. Koko matongo ne to de bonane yango to ke ndoko tatiboy. Au moment où on se au cimetière de Boubounom, tout à l'heure, à les 31. Jules Bazon n'a pas fêté comme les premiers à qui. Au moins, on attend sur les premiers à qui. Année à Sika quantité à Longwe. Si qu'on faut que tout est à théâtre et en Ghana, comme qui n'a pas sur le plan. Ok. Macambo, tout au sala, Kaisa, tous ces pays ici-bas, oui, mais n'a pas faux. Nandeni. Tous ces pays ici-bas, on a comment monter. Ma belle ya sala batukala comment nzamba tika ngo benga moteur ba komo benga pe musala nza ya nzambe ba to tika na biyoma ba tika na te manja malamu to mama makito bongo la motema matika bongo na ba pante poye ba ke okoki ko prier ma belle zo landa okoki ko prier peut-être ma belle kenda ya solo dans une vérité sur le king original et na ma belle mutu so yeba to za innocent innocent Kibo jeunesse na rythme na landa poulo ba memanga awa na comité na kotima na kata dite za faux poule ça otubela obima conscience nini ela yo obima tous les likambo conscience malamu soke ya toke église ite seke nzambo appuyer amen abimisio yemo et bele ba ebinza ba kene église ba kwa na mabeti lelo OK togo ba kana suka azaki ndembo mais ba kata bibe na loboko era simba ki to mona ke mosa zo na sima mutu mabe yeyo o to mona ke mutu mabe asuki kana mabe pour que le sambote conscience est liée na traité ta conscience pour tous les consciences makala museke nzamba koti na kati boye bako amen comment tango baluka otubelite me makambe fu efungwami nini otubeli wapi biteate c'est ça na bijija c'est nzamba elekise pa mutu te ko simba te nzamba benga Abraham alekela na nani oh mutabonga papa moli ma Abraham nani Bono ba rappel makambo mama yo musu foyeba papa moli mo Job nani tangu rakine kota ile lapoma kwesa Job azako pe na église nini bakakambaka nani bitumba Job uta wapi papa moli bila tuwe bible malamu Job azaka nani na bible apart ki momote malamu loka batunyo sa malamu toyeba asimba ka bible te ya nani ya pikola kini na likamu nini po danger ko ekoma c'est ça papa moli mama ya Samson ah osololi papa moli ma Samson nani teke dalila okata suki nde kande olobi wana nani makam to loba polele tala il faut yeba makam c'est tala moni
Bon kotomba mo ya muto yo bache maboko te menzamba sali esi esimba. C'est ça. Esimba ndengeni. C'est ça. Kapa jifo luka weba. Ya solo ko pasta. Bo qualifier nyoso bo qualifier te. Na lobango chaque fois ezana mabe mususu ngana lata ezanga ite. Nzamba changa na pool wana pona bima exemple na batu mususu boya na pool nanga. Bino so bo moina miso beta bino mabaku menzela nzamba ezana na bimi témoignage ya raison valable pona ba misusu. Amen. Adini singa na libulu na ke na kaka ba choli après singa sur le pamboli. Amen. Oh misu ba ko mema Bible te me batalika comportement nanga ba bite nzamba sa asalaka. Où est le sala? De beaucoup de gens sont mabé. Na yina muto amona apesa ka bato bana mabe faute. Nandeni. Eza erreur mais ça faute té. Ah. Na yo nanga to uta na erreur. So que ça ka faute tika la libela erreur ba corrigeaka. Tika boy. Na so pesa ba piste clé. Ah, erreur ba corrigeaka. Alors, faute netika la libela. Oyo kate soulara makasi a changer. Erreur. Moyi biakala atika. Erreur. Dumba munene a changé. Erreur. Faut tu donnes bembe. Attends, le lit moi c'est quoi? Exalté. Alors. Bate ya yo polele. Faut tes anene bembe. Tawa kufi faute hein. Arola mukata to sali nyoso. Akei. Akei. Et comme il faute. Irrécupérable. Erbola na souci kuna zopola. Akola mukaka jamata boke wapi. Erreur eza lokola ba corriger na crayon. So igomeye ba changer ba bongisi. OK. Parce que ba komisa ba tu nyonso na faute. Wana be église. So ito koma na faute. Bongo yo nzamba lokota wapi. Mo santu moko utalo la yaka kote ya. Bino ba boye sima na ba brave na ba nan biso tu ba fautif. OK. David a kebenga ma camarade akolo muki. Mais bomisa mobala ba tu dikola kindumba na ye. Kana kindumba na epeka na mwana mususu ndako maka so roi Salomo. Salomo utana mwana kindumba. Bate ya bino mabele komiso. Lelo koma soko za mwana mwasi ya misatu olingami te. Je fita za kama na ndumba badinga ke legal mate. Je fite ndumba illégal mais mokonzi munene. Yo babalo na alliance au salini nini. C'est ça. Boniko bate ya rabi. Yo ngati tolo bakate kata tantin bo exagérer. Privilège na bino boche batu mal à l'aise. Makasi. Mal à l'aise qui ba na bate ya audace. Basa bele pasta. Na yina bango nga na ndira moté audacité. Na lingara docteur soka ye souci a gagner mbongo te souci maladie abika. Soki maladie abiki ki docteur na ngesa liseke na tanga ki mala mbongo siko aussi sima. Lelo ba kominde mbongo liboso musala sima. Akufa so mbongo ezaki. Ah nde makamto zo mona. Ba serma ya pamba. Bakoti batuna kifunda kasho sa motif. Comment yo mutu lokola ngo sambisa nga na place okolo mukila za kusambisa biso nyonso. Pour juger nga nani? Makamna te bate ya mabe. Tala bate ya bino na berer ebele. Do bakoti bino li fait la valeur ekoka. C'est ça. Donc pas ça net to kota bali felo. Ça oyeba. Comment mutu msako motama na kipabilité na mutu ayina nyonso mukili dikola matia bate ya ki. Comment on a bongo tout est vanité. Nyoso kotika les apamba. Bo wele la te. Bo wele no mengote. Ato ngindi kuti konginde za mabe soko ngindi ndo kopengwa no. Noki. Okosumuka. Biso to pengwa no kisko yo mabondo senga biso sana ngo nini. Po yondo yebilo la va biso. La badimi. Pana biso bimi. Tout est vanité. Vanité ngo pana yo sala nini. Tango to kopesa pesa yo pe okotika kondima biso te. OK. Mokoto ya lo sambo ozi batutu ba peso ba mili wana ocholi bango. Oya ko kabelo mukolo moko 100 000 tombole liboso kwa loreya. Omoni bino nyoso bozama beto mtakabeli ngaye yeyo. Or union fait la force. 1 2 3 ce que ça dit 10 bimi kilo. Ticket à stade pour que ça 3000 francs mais ce batu batondi plein bima budget lokola ya pays. Si 3000 fois 100 000 personnes beta kalikine millionnaire. Comment wangani bango dikola mutu moko pesa 100 000 du coup. C'est ça. Tant bato yoka boy ba moni nzambe lokola injuste na umeli 15 ans na ona bonga te na force kana pesa offrande mais wangani nga na suka to bima na ba beza jida ebele azako kende lo samba kata apema mate ya moke baisa nyonso or ngai lokote
nasambela mpo na motei te nasambela ndenge nzambe abenganga nakoyoka motei mpo ozoteyanga nakopesa o respect mpo osomisa maloba ezopiyanga valeur so naza na dime nakopesa ofani nakopesa mpo boka maloba nzambe pamba te mais mpo nakokota na bavie privé na nga wana etali yo te suka mpasi ndenge oyela teya na oso koteya eloni mpe ozola seke ntina yake eglise na change c'est ça nde tovanda na respecte na kiseke elongi nanga tika na change aboni boyekoyo bateya yo yamoko pasta naote original bayeba kolakisa bato solo solo eza linga nzambe tambola na botosi ya nzambe oyo to mokili kosala soki eza bien sala conscience na ngai efunda kobonga bakotikela ngai te okwa facture courant kobonga eza courage na nga na ekonzo soki nabateli te nyonso nakosi kotikela lokwa histoire azwaka asakana atikala boye oyo akoyeba ngai te akoboya kondima mpo bambongo nazwaki na ngai ebalani te oyo akopesa ngai raison ce qui fait oyo amonaki ndenge nazwi to nakomi na boye yokanga bien kapache eya na makambo mibale fo oyeba eya na konginda na kozwa konginda na kozwa expliquer nga na pasta très bien po air yango oyo kozwa eza ndenge tozwaka olobi bien ndenge ozwelaka bato bamoni ke ozwaka sikoyo kozwa na yo ezokokisa makambo ozosala mais tanto ezopermettre te onginda landanga bien konginda eza na baka différent ebima komo moko mais eza na banzela ebele bomba konginda na kozwa na kobatela yoka makambo na oloba toke konginda eza oyo akuta na konginda du coup afimiko akuti bomengo bar na yo ya yango oyo soki pa gérer mabe manka soki agere bien epusani wana kuti da konginda sikoyo na oyo tozobunda ozoglane 1 2 3 eza na kozwa mosusu kosala ekonzo na kozwa mosusu ezopesa mpe structure chaque degré ya likambo ozokutana nango mpe pesa position moto akendaka na ville okwa voiture eya na place ya premier vitesse na place ya deuxième na place ya quatrième na place ya cinquième soki oza na camion ya kizaka okolinga kotya vitesse ya makasi te mpo korefese camion na nzela okotya baninga mal à l'aise kendaka nango na ndenge ya premier batimbela to ndiro olingi otelema mozi okende me 4x4 esaka ke neti yo oyebi oyo kodouble tika double bato banginda yo ozoke maleme koto okende okuta na place oyo moto akobongisa soki opo esimba bongo okota neti baninga wana soki okekuta na kopa malonga oyo efongoli oyo vi moto apesi opisa ongindi eya na kozwa mosusu mpe oyo kokozwa moke opesi yango raison sikoyo okotela yango bikila efongoli tyokomi motu oyo nalobaka yo moko kolo yo ozolukela yo obombeli yo mpo salela yo ndenge nakoma très bien ntango ozwi 10 3 ya boye 1 ya kingandi 5 on ne sait jamais bupandi obombeli yo na ntina moko oyebi te mozotalaka elobi na ngai kofutanga na oyo c'est ça landanga mpe kapage pasta eya na bato misusu bakosilisa valeur a partir ya ndenge ozalaki nango sikoyo soki bandi koperdre yango ntango okutana na bango lokwa bapiaki mpo bakopesa 4 fois te modele apiaki ntango bokutana ozokanisa oyo topesa ya salela nzoka yo tumba tu to ntango bokutana liso mosi bokobeta kolela oyo kolela ekotangaka ebalongolo na place wana bakitoti na se yo moko kepesa sapatu banyato mambeta pamba omikomisi mambeta tobetaka kande na bisi yo atokwetikala na position merci tikaka na position bunda na kobatama ozonga na place oyo bayibelelaka yo bato boza na bango tikala kota c kolingaka te lisolo omemango ti na y jamais bayebo pena nyonso yango bakoutilize te moko sérieux pasta tala bolingo ko nazopesa conseil okutana mobalinga kutu oyo aboyinga azalaki ye pa azokanga bobebana yo kutu kuna tala bagene na yo otimbeli yango siko kobetaka lisolo bongo pete kolingaka pete ke so oza na bandeko oza na mobali na yo azwi susi akabela ndeko na moko boye opekisa okokoma nde place ya mutu wana mikolo ekoya ndeni olobi bien yokanga très bien naolanda pasta wana mobali na yo navandi ti namoni bandeko noti bayaka epesa nga mwa ndenge nasani mpo na oyo akende libela obe mombongo to kwa yoka yo olingi bango koleka nga kutu kolo bango tala oyo kutu sulari yaka na tuni o famille te bolingo na nga lokola na lingo seke namoni famille no kilo ndenge na lingi yo moko kwati famille pamba place nazali kotya yo na bolingo ekiti yo moto osisi yango bapoinsa na ye nayeba
tala obeti masola bombi oyo etengana yo mpe na komi noso somo badega ekoleka mikolo aseli ye mbanda yo nde otiningana na mbanda mpo makambo none namonaki yo moko livre yango soit disant oprotege nga olivre bandeko na yo njoko mikoti na kati badega na biso changement de fréquence. Ah, 2023. Na so va 2023 va 2023. Somme. Ba kalikili moko complet. So linga ko bongisa so baby saki. Oye kwesi ba famille. Ah utaki awae. Jobo na loko. Azala ki awae. Ni ne sali boye, anfute me koti famille yango te. Baboyi yaya o makamuni photo sanction réunion ye moko. Eloko ezo circuler nazo ebisa yo ba schéma pasta facile na personne ba piste à briefing challenge et tout fait so yo kinga na ko to ba document ba boya ba to na bango moko kaka ndenge na ebisi yo kapasi ndimanga o ya na biso na mobile na moyebi okomi ko tonga mobile na ba ndenge fiango zoki yango moni na vi faut ça très attention. Pourquoi camion balingaka frein à la makasi ata moteur eza mabe? Pour prévenir un accident. OK. Que moteur a kitoko frein mabe. Okufa noki. OK. Loi nature. Loko beti. Na je so makama miki. O comme na place na zongi na wana. O comme na place na ni pasta. Papa je te laisse expliquer ça. On a fungola bino ba briefing sérieux. Boye bake biso moko toza ba canal ya dégâts ya biso. OK. Papa ko pesa yo raison eza différent na batu ba pesa raison. Okanga bien. Si. Makamutu soko ko lobango te atoza na mobali ti liwa mela lokwa bombi. Na makamso lobi au poiti ndaku pa pamba au créer ba problème soit déjà au protéger au livrer na yo pokoti na kati ali kambwango ça oyeba oh famille kutimbele yango oyo kakate makamu tala omoni mokili okilisi mobali ko yo moko koti mobali ngaya ina bino nyonso bobo to alinga sala na makambo atuni oro facilité kende pe vimba yo pekisi soit déjà protégé to yo zo mingi mbangu famille ou be femba dépendaka na nga kaka okelo ba makambo mobali tanga yo kitangwa ndimi akomi ko bango pe lokole li elima c'est le famille na bino nyonso nazo bisayo. Ok, yo faut soigner pandeko. Ah, tu pas pour langue na isaki boki wa pesa ombongo amona ça. Bandeko nanga. O soigner tout. Mabe yanga na bino zanenge to uta. Mobile nanga za na souci ya sungabi bino. Abo zwawa yo kanga soka bengisi yo 1 zana dignité kibomoto. Yeba makambo koloba. Tango ko pesa pe yo zwa okendo salo ko sala. Soko kwai ko ya susute. Ko yem sapete ke mobile ke moni bande ko pota ka te soko zana mobile te sanga bolingo to ya mbongo bande koloba. So ti boni bino oh famille na biso tika. Moni mwa ya nanga apana kola wa moni sanga boye. Ya lingi kitoko na yo na ndenga moni atimbeli ba dégâts te. Comment ko betele ba dégâts kala ko mama comme si na sana moi chose sana ba blessure interne. Ba blessure interne ko revendiquer droit ko kwesa ngalo lobby. Ah place ko chalo kolote. O comprendre ngo. Yana makamusu foyeba o baby sela yo pamba. To baby sela. Ko tanfutema ba potinga na baninga maloba na yo moko. Donc moni faut ça très attention. Bana nanga au moins mobile pesa bana nanga bazobe bakati famille na haute. Okaka sukana. Comme ça on le bel comme quoi adage on comprend ngote. Kasi famille non dezo sa makamba boy. Ti makamba na miseli bando koma boy. Na saka boy te kala. Ozaka boy te kala na nini yo ko sekelo ko apete. Oyo lobaki wana akangi tama mon ezalaka teme uti boy. O se livra. Soit disons se protéger na ye
omi quoi ici côté la famille qualité na ngamba tali mobile so kaninga sala pona bango OK oya yoko za part monsieur ya bango tika asala ndenga lingi soke bebe liende apeshe au rapport si mopoati bango bazaka bwe na so moni nginga so no baka ngako boyo monde basali yo akoma na confesse no makasi akomona okivite bango baya kasusa wate sugisa boyo so bayelo baka na zate pona tala li bango bango menga na busoba yo so kaninga sala yo pekisa fa ya sala mabe okomi na contre tane na motema et bon mobalo aleka mbonga sana posa kabali banda siko moni famille na ngai de bango pe ba fungwama pour moi un mobalo alingaka te que famille moi sina mona bango alinga fa mona bango pe bien bazala stable tant bazo mona bala ndeko na bango pe famille bazala kilo yo moko porte d'entrée mobile tika azo mona ngo komi pepele bon kalifenga mbongo mabe comment famille moi si bazala ba kotala nga kolela kanzala mais madame na sala pekisi o mona ka ba msosa remete moi si on peut te cancer kaza na niveau non telinga niveau mususu deuxième bureau ayi makambe komi libanda topesa na pesa ba schéma série surtout bala basi ba pesa pena makambo libanda série problème surtout na fiançailles kolobaka te pasa na mona bandeko yo subasima lobi ndanga bandeko no tia bongo na misala isa ba voisins za ba cousins bana ote so koti bango kutuma be makasi ba kolangwa ba no be selo musala c'est vrai ah ya solo o remarquer mikolango eleki ba mbongo azaki na ba projet pesa ona o ya pesa au moins échanger des surtout nika dikam et kenda ida na compte na zumi mikolo baisse bando loba amonyo pe mbala moko marque te akomona so pa la kisio commission outi na modèle pe modèle wana oya lingaka mutatala ka famille te niveau utilité quartier te ndakute etokote oya lingi atakuta na etoko bolingo kangi misa zo mona etoko lokole éponge yo moko misa ba piste clé yana wana lango makasi na lobaki ye moko mwasi na nga lobai na nga noko na bango yana bango na somo et pas na bango tu baka bakuti kuiti alobi tata machi omona ke mko na fete ya mbayi biso bien okuti na koteke na programme modèle alambelenga biloko alobi ke yende mutanyokola na bomwana akaba pardonne bakamwaka désolé merde oui merde wana to bali ndangeni ya lobi me koti si yo moko na kati na je biso ba secret pasta babash mukile za ndenge mais manki sagesse na zo beso ne ba pise e bebisi mukili batu bazali ka faute in église batu bazali ka faute yo moko ngamoko kolongane na bebiseli nganga faute fezanga na bateli maloba te na bikoloba te ninyo na zo bana katingane na zo fefe nzo komelinga malere na pekisi bino na kangsanga ekwelelinga oya boyete boy conseil gratuit mukile zo mona ngo capacité ça très compliqué okotika la kondima mate partout quelque chose boboto leka na zo bano vérité boboto ne ko linga mana ba bazana o quelqu'un na quelqu'un wana pe ke bana ba famille misu na sina zonga pe na lobaka et ana ba famille misu sa moni ko sala na yo e comme c'est goy azotale la yo pe simba misu bodana na famille ndo waka ko tumolo na ba faute pour malongo pa aki do panto sa libanda pour me makaso sa na ba famille ko to kenda rate yende livrer na banuka na kenda ko tala ikuti ndenga lobaka tala ayaka na ndenga ko provoquer yo mais au kabela kaye mais na ndenga mo kan ko exagérer alinga lobiso makamusu supo amema oh pas est-ce que na conseiller ye tuna ya lobaki boyete babiloko wana yango moni foza la angele na vie makasi to wana mukili moko kabashi mukilo yo pasta yango mona lem su babon musu baba o banga patron te patron azuli kamubo a expliquer boy tu sko moni bongo mabe keba na mama oyo alivra masolo bana pa batu misusu likola kanda OK ba faux maman yo kanga très bien aba no makamuso inga origine c'est ça bana mingi barate mapambo la partir maloba mama makasi yana mwana musu na quartier tia tambola kaso isaka batu mingi te me ba yeba na quartier ko leka même ye moko kolo ye ami yebite kwani ni ndeko na propre mama na propre akenda pote pembeni so ke pa baninga ba pese moi ticket to li papa ndenge ni kapashi ora baka azana e bien yekuti mikolo piaka tala mukolo boko kuta ni pese mbote leki azo seka nzoka ndazo seka ndeba yebisaki ye tala zapi ya keri tala nana livrer pire yo okoye bapete ke ye muta livrer nga pa na yo ndozo mona mukipa to na ba photo chango moni sala ka attention merci c'est pelaka na muto azo couvrir yo na masolo musiko betela batute kufelo na motema amen yani ka mususu koloba mususu tena koloba te atele kinga ngana nzambe témoin ekufela ngo na koyeba to na otali ke open na pi comment maka mususu ko betela pire yo musala to penza ya vrai que famille ebele
Comment Moutalibanda yo ka souci ko le kamande ko no propre. C'est ça. Moutalibanda yebete mazana souci ozo. Personne ko taliété. Mais ndeko na famille so ko pas ko participer na kati mazana souci ko ya poka za la laisse. Et ana bandeko mususu. Faut meilleur ozo 100 francs okufa batika la bisenga senga. Que ozala. So ozo pia bango ba ozo me ozo ka mutema pasi. Faut me okufa ozala te batika la waya basenga batalibanda me yo bunga mitema na bango kimia. Yoka bakarikila bo. Oh cour mabe. Oh cour mabe. Si tu bon pesia. Dans la job mystique c'est retrouver la liste au moins ya tongwa. Na obe telo ba solo oyo okutiko lo dimangate. Qui déjà très compliqué. Makasi. Que ba ko kanta. Au moins ni so vakanga e pasta. O azana actualité. Ayi bakate makambe batemele pembeni. Pour le coup nando zo mona zo kende comme si batutu bazo appuyer yango. Bazana yo me bazo appuyer yo te me bazo la lipa na yo. OK. Pasta. Ba yeba traître. Ça oyeba. Batinda. Naso beto ma solo série. Nye kutu eloko mabe. Bandinzi ba yaka. Pourquoi bandinzi ba bundela ka nye eloko biso to mona ngo kele. Soki nye bim sa bagarre ba ngo bandinzi. Comment on va te bandinzi msu ba dikolo ba waya. Ba pomba ba na terre. Oya tondi na nuta ko se déplacer. Mais nya na bango te ba kuti na nzela. Boko yo mutoza na actualité ozo sala lipa. Yo mati tout bazo ko ya. Mutu sa ko tanga ko leka yo ko zono ke zo pese passe faginga loka na tanga na leka ye. A koto concurrence na makambo ye bitina te. Ozo considérer na ndenga malamu mezo ko telo jaloux. Likamuno soko zata zo poata mabe soko mona ko sina lobaki bien. Azo koto perturbation ye baloko la calcul mathématique. Congolais. Et l'autre quelqu'un to tchani ni pas kende. Wapi 2022 aussi il a changé mentalité quand on va gagner les vite misusu na solo kana mais na somo na rien à faire azo reporter pe rien pourquoi na kotika la kana na ye ça meeting na inyote na boyote mais na pause mutu ka ko totem ça on a parti maman olembi pe na ipso polele faut yeba makamuto solo là so comprendre nga technologie avancée ko c'est raté danger ya bon batio na lipeko comme commis trop tard kengela kale ravage temps et nyoso bakoti mabele bakoti na lero nzamba pona ki teme nzamba amona ki tout yo moko boya ki koyokela yo na makambo kutana ki nango ko prevenir monsieur ça makambo belé biloko batie bokomi go esili pourquoi peche kei mozaki na posa nango oyebi te nini ata bachelo kama bete nini balobaki nini bakanisi nini basaika soka alié commissaire boy et ko ça no périe mais ngeme meka combat 2 semaines mais pas na privilège au boy yango et ça l'orier et ça non na tsako dia ni bandila oh so kabela et fait ça te pas ça so ça na tranquillité jamais fait ça et fait ça la raté a ça la tour ndo kama pourquoi conscience c'est ça calme wana fait ça te oh ce qu'on a le bel makambo ya o beta kaliki bilezo ke no sila o kangameli nini c'est ça. Pourquoi na fanda kana kwa oyo mingi kwa oyo ngana fandi fande rapportenga nini ane mobimba moi mobimba ba maso na boyi bangote to solo la mais kopo ngana sala ke balani na bangote kopo ngana kendaka bango ba chola kango mais ngambo na soka na ndenga salite eleki ya bango ba saka propre mais 100 francs mais so ba moni kopo nga ba chola ka na ko sala kana ba to boy jamais pasta obetenga lo moko muteyo matambola kana muteyo mapako cha mutu na ebisa kiyo muyiba kenda na muyibi na ebika muyibi kotamba na logique te pembe non tika boy nga na challenge no tamba na muta logique ni opata patangai foyeba tika boy tamba na voilà na peso conseil sérieux pasta toi na l'air mo faut timbela challenge fa tamba kana challenge sota mwana muta série foje bo poani baloba bo te bakope bele talaka yo tanga ngana tanga te to tambola bakope ko ratenga pam courage na posa mbongo po le ko tanga te tous les cops passer c'est Rolanda Zambo oya tanga ta misale za te soka moni ko pa mo foka soni po valer ezobe ba to rate mbongo diko la français na ko tanga na on peut se va pisser ah non tu peux pas faire ça na yo ke na français na zure so menga na ke piaka yo on est tikali mais na français sambo mbongo sikoni fona ta mana challenge mata toke ba courage tata te bibi ma to wana masomo to beti te ku feli biso me ba monika mbongo challenge foyeba tanga yake
Attaquant des points. Kapashi na oloba makambo soko yokinga. Ba o ba réussir na vie, ba bimi ba zoba et pas ba tu faut ba zomayele. Pour réussir na vie. Pourquoi ba que joro asopi bandane banderitier atantaka. Asopaki ne moko ninga tika ba zo tike vide. OK. O pe ba zo kanga bandimi te ko me mabale tina poto. Ndena suka asopaki 5 personnes. Na je bisofi bima lokola mutalango masanga na bar po mona mabina kitoko soko kote za logique na bar ko bina mabe po melisi ke muto za normal pa ba ninga kuito mona ko bazo bebisa piste olango etote komanga na lango yo lango etote tota mona nzela mo mona ba foti na ngebe ebele osibaki na nzela na pekise ko na misa ba totala kiteme soko langa na longa kitosi misi mutako chaka azate to saki bien kwiti na kwiti foye bako na pesa ba piste carré mutazoka te na bolingo atambo wana mutazoka interférence oya ko simba te berera ngwana il faut biso na biso to ba mbeli nazo pesa ko zo chauffeur te oya ibi mampani mingi te na moto alors me makamena na fufulai chauffeur mécanicien jamais la camion na nzela ndeni déjà bongisi tala mo bampane et si la rendre ni ça appuie combien de mampane on so bete la bato si la ngomo et si la osaka na temps ni aide boulot no kana courage chauffeur mécanicien camion la saka na nzela tu fais comment et tu l'ampane chauffeur de pam ampana ka ilalia ngaye bona nango so beta ka ngaye 2022 tiezo sila ka ngaye ba chauffeur amdela olali si mutu kana pase ko lala te batterie bouche ka borne pela benga mekano wana sala ka te pasta batterie ko si maka bona lela ka ko bongo bien donc oyeba gité bando ma chauffeur mécanicien nana refuyo challenger na pas ba conseil sérieux bona nango ezo beta challenger ko senga puite challenger la technique 3 jours na zawa côté ni wapi nini challenger mabena bino bolingi ba plainte na zo zongela 2022 aussi la tokota 2023 kotango na expliquer na ye po simba nazo bano polele kotala biomate kotala mabena ote ponzamba peso privilège kozala oza on a déjà très bien faute na yo mutabete la ote biso tout ba fautif a o comité ozo sala se nzamba ye bio na école to za l'échec so ba benga na registre d'appel se kozana mwana classe bien e ko ba na suka na l'échec na suka c'est ça to kufite to nunite to zoke na vie o lembeli nini o pemeli wapi na position nini arbitre pas siffler mi-temps tena tundi ope mais tala belangagement ko chango wapi bololé ça bololé telema yoko to boya zo 50 pasta telemela zo 50 o timbeli yango na yebisa yo Kinshasa nyoso yazo pasta pardon o timbeli yango mama na fungolo vérité ngana ko samtala mokilo zo en Afrique et puis na côté ni forêt équatoriale autotoy nangwa c'est ça ngana ke futa mbongo na zo ngana ko sala zone na quartier et pesa nga idée le 31 décembre zo na nani pasta OK si manda kuna zali na jimu serekete ku kunyana kangeni mutu na ndaku na ye bakangeni nga mwano na lukinyo kamoko na kota saba nteta bambu na che na sombilo kese na ko ba na che so ba komika 7 nyama zo yango yo wana zote après zo lundi na ngoko dame bango tupo babanya mbimbi yango otimbeli je natimbeli kabash na beti calcul na moni pourquoi batu bakutana kana ba problème kaka ya kolela mais na pesa recite za kate et qui est recite ya qui est pasta na Congo oui bien ça nini esa ni pasta batu bango moko balingi recite te baboyi kokomisa bango na place o bazokanisa basukisi bango na nzela à partir ya o bazomona bakanisi bakomi ndeni kapasi na landelo ka kango très bien kapasi ozo kano koma na rond point kotala ba kilométrage ya mutu kandengo pusite omona kina ke mingi tika na pema
kotalaka kilométrage en été kotalaka je komi nango te talaka objectif makambo na nango besoin est-ce que komi na posa na komi na suka omona kozaka musika ok sozo talaka na travail mingi okolemba esala melaka nga air moko longola eloko na mutu talaka kaka nanu na komi na place onga na zolinga na koma te donc il faut na changer omona kwa neti ozaka toujours à zéro ndenge mindela koma milliardaire ora pe mama zo continuer kosala yo nanga to beti cop to zuka $500 to ke repos un mois sa motif ondiro sala na compagnie mi pesi congé ero mi pesi congé un mois njoka mbongo zo le kabaninga zo kote otikali wana na passe bima na passe kota njoka zo si soki po komi na suka pia ka to ko bandela kopi te tama ko bandela zo mi kutaka na retard attends 8000 ça na ebisi yo soko zile lo tango ke longola calcul ko sala soko lamka na tango lamka sur lobi 5 heures bando pesa calcul ke période na moni nzamba fongolinga nazalaka na kisasa na luka kamena zoka na pasi tala lo na ngika tango na 8 heures nyose ko e ko ti seki fena lamka sur lobi na me 40 période nanga ya yango congolais soko sibongo 100 akefa na ndako mi pesi congé benga oko na kilo kolo pasi na yaka mercredi loko na moni be kole koki na poche di bouteille fandi abando ko sama bibi ko fandi le bemission yebite pala ndaka politique na sambongo na poche amuke sala nga omeleti ndele patron eria lali muninga kocha ngo 3 jours comment batu babonga bape makate soka zu maladie te comment babola balingi congé na mbonga bibambo mona na risque pasta batu babonga bape mate na biso polele ba chef na biso entreprise dans le bazar oyebi tango daye na ngate mais chef bela mbongo chaka wa ape makate ayebi lo na tire chef asa ye ayaki kala ayebi si yo kapashi ndimilanga batu ba osaka na vie totika ba prière ko sakana na nzambe c'est ça kolo tikinga mingi ataka na modèle bomba yoti na 30 ans oza kwa manka oza kwa neti bodoki na ibina lo bate ne oyo mama eza na batu mususu ko telo zomona ki ayela nini ebele ovanda penda bo yo solo mukana tongo oza na mwasi o chazemi orokende ko luka kopi ko beta wa personne ko telema na simota la dama baninga pe yo mto ko beta to temina sima olala ki na bina emi sa to ko sangisa ngo lelo wow moi si azana ndaku na mwana yo soki no tema na si madame le quoi supporter pe so meta masolo na taki lobi nga gana ki ozong sele lelo moni macho cho poli fala ko tune awa na baika ko le ba ko za match na bino mais bazo sele na ndaku mutu aboye so to sali 1 mois 6 mois siko fota nan ya nzambe yo moko na solo bana bino makambo sérieux mais si a gagné o azana na boutique so ke tala tango sola so ka telemi aki azongi yo mtaso ko tsambongo yo ko talo so beta masolo mtaso ko tsambongo ye oye koko ede excuse c'est là aka texte ya lo bana saki ndeni et puis oaza pia ka so akeko senga abeta ka masolo si la ka sujet na sina zongela pia ke azaka na ba sujet kaka kena ko teka na beto selo ya onde omona ndenga lobaki wana pia ke oazo ndo teka soko tsambongo siko beta calcul inane zo wa nini bozo sala ko tsaka 100 francs oyo fandi eloko bakoseli ba mama kala na bakoko keto baloka biso eloko baketele na l'église bakoseli amfutema ba passer à faible batali maturité batunde ba bazoba bakoseli bango keto délivrer yaka na mbongo nani ko délivrer nga na mbongo na peso misu ngo mona ko luka compagnie zanga ngamoko. C'est ça, pasta. Batei bino mabe. Te batei mabe. Tant na tala ka boye na belaka. Na baka mama na nga bazoba oyo e. Bako mona clair mukolo nini. Komanga ikolonga ezanga na kendo tuna prophétie pas mutre kwa simbisa ngande ya nyongo. C'est ça. Mwendengo zo zoate. Blocage neza makasi. Est-ce que na kena na copie te. Na fa na quartier nyonso na mona kana baninga na cholaka bakopi se wana ngate na kangama na komande ko abonga na pesa ka pengate na tika kana lukuma kombe ke famille na ngaye yeyo so ke tale pa kabelo $10 fa tindo na simo olanda pusu na sima chanter na zotonga soko lando pusu sima ke na $10 poko sake ya na ngana kendo tela député pesi ngambo jonde kuno landa ki pusu koto to tika la ko bango me kuno so nyoka moloko mungamba ba famille bonde balinga o basenga mabande ko basine ba fete tika boy soko mono za bitambola tamana ba famille poli ya fufu so moni mwasi no ba bengse tindelanga mwasi na fete ko tinda te masake ne ko zonga mwasi bomi libala nandeni pasa na kende ko lamba te na kende kitipo etinde
Ndamelo. Piaké so bazana mwasi. Netinga. Mwasi nende boy. Seri mo biwa na famille. Tika bo. Mutu to alamba fona kini. Na libasi bazana fête ba bengi tinda mwasi mama nanga mobile ya lumbila. Lokoso ye. Donc mwasi azo koma kazo koma mbadi. Biloko ayebite sikola basani. Après on a torsionné. Tanda ba kiti bando olamba. Ko gangela kai na moto ndire bonde bazolamba. On sikisi opona nini chakuna. Osango na kana kako mema. Nazo bisayo. Tanga kolamba biloko kobela, tango baketia na mesa baluwe batu misusu ye bazongisa na simandako. Fete konginda yazaka na fete tabata na sima. So ba ko tune ka batune utaki ndembi wapi na ba onyo. Na pilipili za ko na te. O ba moni mabende ba critiquer. Olamba ki aubergine mabe ba cheka ngo poivron. Yo saki be pona ni. Matali bolamu. Tembala sima alonga kuna songa. Kaka na lokoso na bino. Mobile no de abolole yo to ko chayo wa. To mo sa yo ki be moteme vim tango songa ngana bomi libala o na moni mikumbeza awa. Otindaki yo moko ba bo maliba libala. Oyebi ke kuno zaka bololo tindi eni. Nyo koma yo moko na pasi boko mami bale. Olesi eva manga mi sefu efungwami. Nazoko yebisa yo. Olesi eva manga. Lola. Makambo ko zango wapi na sekina. Yo kanti lo kumu ndeba bengi masina yo akefunga mamiso kwa Eva. Tanga wazonga ka amoni ba foti nyoso ndako. Ngala keno pa mama. Okay nini? Nadipa bandeko na yo mise fungwami. Ona moni. Akozonga na bambolongo ezika. Laba kwanga bamoko. Mama na sebisa yo. Soko kendaka na ba famille te kana copine na yo là ça va. C'est ça. Ko ba bengi samasi na fête akozana honneur. Koko maka komi bazo ko bengi ba ko tala mwasi andeko na bino ye. Bazo pesa ke bamboto ndre ministre ba nommer sika. Ah yeyo ta mwana yaya. Tala mwasi a Johnny ye. Solo ngo na respect. Mama tango zo lambo moni tanga zo lamba mutaya wate oyo ya wa gangela ye. Na biba na lopango. Mone ba pese fale. Tanga zo sentir que ten ba balanga te même famille mobile ba pese nga honneur. Tango zonga bolingema e mati na tifufula masanga. J'ai besoin de vérité. Ya solo pas. Soko yo kinga. Yango. Yo moko monyo kwami. Otindi mwasi na kuna na sei. Akozonga kwa na Eva. Na ane. Tole mbuma. Yo moko tindi bale ku. Kapaji na zako yebisa yo taranga. Akota moya babi boy yeyo. Boy yeyo. Yo mwana bitinda. Na bibi biloko. Oko mwana na mwana muki azotinda yo. Elongo ya kolamba o longo elanga mano yo nye. Okomi na oui misala on dirait engagé. Kwani ni mwasi alumbila. C'est ça. On dirait la pays étranger. Yo moko mwasi azelo ba mama. Et puis nyaba na boye solo. Siko savon ezate na fête nana ko peso savon. Savon. Talaka kuna lupango yebite zo luka savon lupango lokwa mbwa bunginda ndaku. Okoyeba. Iluka. Yango wana penza pasta. Mama o mukilite. Yango wana. Ona zolo baba lingi yango ba. 2000 fete zo kota bo changer. Talibino na lobi nyoso. Tala. Kabashi mama nanga. Obi tika. Yango wana penza. Na opeso conseil moko. Ya vie. Zanga me ko za mokelelité. Makasi jamais. Ba penane jamais. Na opeso conseil. Kabashi soko keleli nyonso sili maele. O akela ka nyonso koma lokwa mutu moko zo dépendre na bato. Si. Na tiki ozo zela bato. Na kenda misika mususu makolo liko na ngate yaka. Est-ce que nous avons 30 minutes mais ça a 3 heures du temps. Na ngwa lemba timbi nza makola le retour. Yone nazo kosela ngali kola piaka. Na découvrir peka ki sasa libela onde ba konomenga. Na découvrir ki sasa nani ozande pia ko ki makola. Bon nommé parce que non mande ba ngaba yeba. Moi te va. Les 24 communes. Oui, moi mo tele kana TV na iba Congo bandaka. Oui, maman était. En deux bêta maçon dire Congo est bongi. Je connais le Congo. Je bêta qu'on a l'enza les aouros. Je vais m'battre dans la pamba. Pas bêta traditionnel trouver ça que je coupe. Yo je coupe de bêta traditionnel ba jogo. Chakibi. Je suis bêta maçon là Congo quand tout le monde en allait mata volume. Je le connais le Congo.
aza bana polele ma mboka moko nostalgie na nostalgie c'est ça mutu nyonso mawa présent ezate bato bazo vivre na difficulté okuta na mutu na nzelo ndira tike bembe na morgue mutu to ndira za na sangwa matanga koseka koluka loka voiture bazo démarrer nzala 4 jours ba michope kubi ozomona mutu muke abeti loboko neti o ngayo na yela nini mama mutazo boya na acha kimukolo posa kufa sa yeba ndire kame tout ngana yebite ake matanga muninga mone bemba zolula ngo ezala tanga na lomba nzala oyo ngo okoyeba okonunawa oyaki okonuna awa leka okonuna alula dei mama omboka yeso mona piakera kufa jamais na bona piakera takame tout ani akufa kate ajalewa na samutu bobende bo piakera ni sa frate hôpital batu bo memi se so bo bimisa na sa kame bo meminga ngambo poke na ngo hôpital ozana nini potika mutu te yo oro kufa sa mutu babola bakufa kate na zebisa o mobola to chele poison yo akene ka sumbeke mobola oyo akufite babola mama mobola umela koleka libaya atika peyo to bana sérieux pasteur oh peite mama na je soma kambo soko yokinga 2021 zo sil ezo bandawa nazo fungula patron tala soka tutani muki patron tutana ka muki akolala te kuto ba ke amiko selipe et là on est soit qui est tellement bonheur choc ba raisonnement mbongo kotane zo kale akoma koma ba manka azai na 32000 combien mais maintenant kisi on a raté mobola attend eloko toutier basi bakalite yemoka tele makaloki na mona mobola na ba fete soko zo bong selo kata matiko abalfa ko kwa penda timu tuti na se ku sima penda leli bo kendo tale ni pota abaka na faki bo chango bien yumko zo tuna ozi shaki to ka ngai sala ngelo gote mabola na kokuba Zamba Sunga vraiment 2023 ezo ya bien otolobi na otolobi te tout Kapash Nzamba Salokum amen Karaté 2022 aussi longola souci kota na mouvement éviter makambo eza inutile même na ndako parce que solliciter baluka ba Kapash, on comprend na biso wa. On a biso yo soko yo kinga 2022 aussi. Kapash. Oya yo kabanga koma mayele. Na ofungolo ba piste yo peut-être na ebité, na se fanté. Bokotika na wo ni para hier. Jamais. Bokotambla na makambebelo quand il Satan toka yo moko livrer yo ko salisa Satan. Yo moko. Sozo kanga. Amen pasteur. Nzamba pambola. Eza pété. Soko esango kaka c'est compliqué. Mais viens na ba réalité monsieur senga fait comme la yo faut les kana challenge. C'est ça. Na bisa batiki ba faute bo bambela bato ezanzamba tinda mutalika wana PPC maili nzamba kabanga na kimoyibi potanga na kotika kimoyibi na comme expérience c'est ça nzamba tinda na kinduma na sala pote yanga na makomisi ko yasi mapoba na babe batena za bona ka na encadrement nzamba Alexandre na piaka musu na yo ka soni tina famille pota la bolingo ninyo bato kolinganga so na za piaka c'est ça ko ebate nzamba ko pimelo mbongo makoliso atali na famille mama Kapash nazozongela wa zongela papa famille za lokola équipe oko raté ko chabi dikola ena muninga ndimi bopola me yo chabi te aboko katelo passe tika boy on dit manga te mama makambo ebele na ko découvrir yo makasi comment qui va joko bapola ko izo ko pesa na passe yate comment ba fouteur ba gagner ba grand joueur boboto bolingo famille mabe bangindi famille ba tamvama bakabwana ok aningo bomba mbongo na banki sunga baninga tango pa kufa mbongo etkali pamba na mwasi na bana ne bate batelenge bakefanda ka pa muta saki piaka omona bana patote bakefanda pa leki na bango mais tango leki azosenga ya memanga na pota boya leki atikala waya bango bakenda na fia ko bonga tango bakoya bakomozongela ndeko piaka wana suka na shema naza makambo ebele na ko décortiquer pomona ke bochanga mukili mabe pamba bofungola je baninga bazwa to zo vivre mbala moko liwezo ya c'est ça nana ke nana million
C'est ça. Attention mitranti ndako la kana ndako moko. So pope sa moninga moko ala lozo zela nini. On dimala kana toko pochola e. Bino tu bale kinzera bakenda kape na mbongo lola te. Mama nana mema. Nana mema. Ndenge to yaka ndenge to kendaka. Kusha liboso la ta mutala ta mama elamba suko kenda ngoma to la to batika lisi sima. Kongo beta to la ni. Et tu dis que l'Alexandre Benalola. C'est ça. Anglais. Boni boyko bino. Ah bah nous makama mike. Kapasi ko si mutazo ke lo zuwa na makamna yo zuwa pamba. Comment lingi mate ya kapasi moni ko pesa ta 100 francs te mozana ngo. Ka okumisa na munoko. Oh azela bona ne peso si la tolieni. Tolieni c'est ça. Boniko. Ben Sabino. Pasta sakola. Na ba no makama mike. Kopia ka batona confiance te tinga ba kabisa na mateya. Confiance na ba balingi biso to ka bango. Ba tutu ba kokumisa ba wazeline. Zamba pambola. Vous comprenez? Oui, oui. Nous avons fait ma confesse, capable sur yo kinga na bano original. Yebi penza. Cause la boboto na batutu to boite poto sa métier o. Za loko la musicien. Ata za na kanda songo kangane photo fatia linga ko seka po imaginer que ni mala. Motike na sanga matanga na motel na motema. Tika boy. Oh. Ah, parce la bango. So mona musicien kanga photo linga kanda tous les mutaye bana tala photo ne ka seka. Est-ce que mikumbe ga elenge ke wa pitikana chabwe makamisa mitema. Après photo kanda ezongi. So akanyi photo na kanda mutono bawa alingaki yote ngwa inezi elongo kanaki photo na pam. Moto kangine photo silika ki asepela kite. Facha kani. Batwaye bana. Na bano polele. Toi en 2022 karaté aussi là changé en 2023 dans zongé. So yokinga merci. Comme strict ko inabatu teme contrôler. Ninyo combien nécessaire na kenango tisuka. Ça le quoi ndako so ekotaka mbinamba yamba mukolo mvule beta kabilo muzuso bimidi bande zonga kate. Ndeni. So zonge ko timidité. Yana batapi muzuso poli mvula tika ngeke libela. Kaba. Banda kuzaza kwa zelo soko tumoli ebimaka ndenge yake zongi sanda mufetika libanda uti wana mezongi ndambe tika ebele libanda ndeni po comprendre bilo musuna ndako mvula bo banda bakiti ebima ezonga te mali moi ni okausa bakiti tina kati robende bapuku na bapese pa pamba mutako fanda soko telemo ndira subi ibomba bomba lokuma kiti mema après ça ba schéma yango wana penza pasta yana ba commune muso to ba $10 kokota te tika boy soko koche ke duka risque pamba okufa ko l'érosion obimi titanic pa pamba omi bomisi yo moko bolole ay so makamuni boyo ka na fungolo document ikenda ke yango penza pasta na jebisa yo yo kamete lopango eza balabala yo bachona katikati ndire garde c'est que mvula tu ko ya foi ya mbomu talibo so okokufa opona lopango lokwa gardien koyeba o maela ka wana yo nde garde wa érosion o sisi kabyo sukana mitendi okati ya braza sa oyeba mena saliwa na zoko lobelo ba sérieux yango wana penza yana makamsu na vie fo boya ngo valere koka na za nga prof na za piaka mais ngai oyo te ozo boya oyo kokomela ko na vie c'est ça ba tu ba likambote oko prier te mais décision na yo fo nzamba agré po enda yaki na yo oyo ngite fait ça et ça le ba tu bazanga ka ba décision finale ko pesa vie kaka to so ka ba décision na sentiment pia que ça décision moi dit de là na changer décision les gars ça va aller faible tikala wana za déjà penda te nga fobo esprit tina suka nga fobo pas efungwa de vie ça soko mesena likambane ko mapete et comme asu soko sala ngoto ndiro ko malade tant to saka ba mission ba nini ba mete ko malokwa soko salite malade ozali na pose wala mutema moto nazonga kaka tango ba nimi ça pressé na nini asaleli yo ayena copine na ye nana sele na pesa na na pose pia kieni wela kieni basongela ato sala émission ba tala émission ko mutande ba lataki nini balobi nini bango wana songela mwana na ndako bango wana azo pesa conseil yango kongo zo kufana basongela si kongo ebebi te batu bana kongo ne babomi kongo ko prier la kongo te prier le mito batu so prier le kongo pasa pamba tika boy yona bali bana problème ko balizana kati ya kongo yona nzeta mbila bana problème yona manga bana problème balabala kwa moto nana bino problème c'est nana problème ne changer nakuta yango bébé ekoli na misu nanga elongwe kongo azana problème nanga te bino batu prier le batu
Kapwele Lumumba. Stati. Makam nazalo. Naseki nango. Tala. Makambo ebela kolobeza. Natala kati. Moyen. Non te comprendre te. Tozaka na lero tozokumisaka Satan lokwa sala fondation mukili na Satan. Satan n'a rien à voir. Kapati ngana nde na ko diriger mukili. Ndeko zana ko diriger. Ba faire na yo ko simba selo yo. Kopa mukeza la kate mbongo tu uta na fone ya vrai tu mbongo. Yeba kwa cadre ngo comme si on appelle ce ko mema yo. Okoza na 1000 francs kopa mabe mo koma mvwa masa otanga ba peso pera so batu batanga babangi yo. Nazolo belo polele, balo belo nini. Poyoka. Comment ça complexe à valeur coca? C'est ça. Match bandit le ko bati fareza Adidas yo ba obangi. Donc on na four na bino pe ko gagner. C'est ça. Nazolo belo frère. Bato mukiri ba antuka ngaye. Na ibini na lobate. Ba koti sibiso na désert. Na makasi. Omona kate piaker to la taka lisuma. Tous les piakers a qui énergie sauté. Pas en voûté. Garçon na magasin en voûté. Kozanga. Et les kelanzala pas to kose banaka. Ndeni. Et bubu ki saka longi. Kose ka ko luka. Kolenga lenga ko fièvre. Moi li solo fo simba nzete pour équilibrer kei. Na je bisa oko. Mutanzala pas tonda kate. Atochele wi bikolo asilisi après 30 minutes mona nguba pianga ndam. Soko tuni mo te ko le ona brosser ka munoko. Ko se style kate komi don. Na je bisa yo. E baba forma mutoki. En tout cas, Mbokoyo. Mais pas ça, au constaté, ma boss va toukande moi. Oh non, non vérité. Mutoki ya kotonda, mutoki ya esengo ezaka ba kota zolo ba wapi. Mutoki ya kotambola ndianga mingi awa na elongi faut palola ka eboy. Te mutoki ya kotambola ezaka awa. Mutoki ya misala na elongi. Ah. Mutoki ya misala ya mingi pinda te awa. Mote balongola yango ka bu. Zo sala bu. C'est que passe ya mbo. Ya mbo. Kotambola eyaka awa. Totambola tellement mazo tambola résumé belé fait kitake belé o raisonner mingi paiement. Oya kotonda ezaka na zolo. Sur la biloko tellement les qui toko na makuiti faut mutoke bima na zolo. Oya nzala nde bimakao. Et tellement ramé ou mela katie bimi zembe kwa kanzela moko pe. Tala makamna tabino zaba pambola en tout cas. Pour me savoir que 2022 karaté aussi là. Vraiment. Beaucoup ça m'a tala nan ba matia. Au moins on a on a ce soir. Babilo kwa somme. Capable de ça yo. Oh makamna loba. Ya somme. Na yo kate. Na ko piko même makambo ebele bele. Tout na ko na kota mibali. Surtout bango. Et nan ndenge bo livra boy. Nan ndenge pe boy na yo mobali pourquoi moi si akoma na me contentement. C'est ça. Amona mbanda te malemba libala na yo. Ebele. Naza nango tala. Ba document à livre. Au côté pe ya biso. Bala ofanda bia ya solo. Tous les mibali ba to sala bere. Tikabo. Qui m'a pas pamba ma salaire. Na ko beta pena na koko sa mo boko sa masana ba mutu me botimba binomo binomoko. Ah facile. Après beaucoup ça ça blocage. Blocage à côté de ma cambetali yo. Yo mtali bosiana mukili po blocage tiki là putain. C'est ça. Moi ko tchaka blocage na munoko ko boyaki ne famille. C'est ça. Comment na kamabele ka mingi to ko banga nyoso na vie. So banga bang on rater tout. Viens sans la risquer. Bakasi. On peut se conseil. Niveau na risque pas donc ko rater. Oh, ya moninga ko ku feza ka volonté nzambe. Amen. Na mona nyoso. Ndena sabino za vrai ngapenda farate go zala na sisi badia wa pa sana ka so tango evident ndi msolanya longola pe na za na teta pilipili te yo amona mingi amona mbwa Nanzo yebisa yo. Somo esila. Somo esila. So tambolo nyatanya opalo na makasa mesili tena lipa mpo baka lipa peyati. Mai pesa. O tambo na nyaba to yebite cho message na sur community yayo. Sama bambola tara. Makamba samo. Oyo. Expliquer batukela nyata kyamoze. Okolo bandeni copy na yo moko. Soko la biba yiniyo. Nana ko yambo. Zamba pambola vraiment botika la malam 2022 kalaté à rapport tokota 2023 bonne année oh boyeki no boyeki te bonne année en gros tous les challenges bazala kiawa c'est ça vraiment tu l'as bien tout fort merci pasteur vraiment ma banque ezate ma banga déjà na pesa tout déjà merci en tout cas na batna balandi biso pour lelo to suki a Capage TV
Capage TV.